sango ya Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Edino image. Panza sango ya Congo. Sango ya Congo ekenda. Etambola. Mokili mobimba. Bae banini ekoleka na mboko yo Congo. Awe. Mbote mingi na balandi ya www.panzasango ya Congo. Balobi site oizodokisa bato mitu. Balobi site ekangi Paris. Bozo mona bino mona bilili na banet kandi zalaka. Lelo na yeko yamba ya surprise bukamwa so na yembele mino nani. Abaki batu balingi na bango sa misala te. Lelo yango biso toko mosala na biso. Po bato baki liboso bako kala bango soute. Baso négliger, tellement baso négliger biso ba oyo toaki dans l'ombre tobimi poto sa musala tout la tsabango nzela po bazonga la nzela. Alors invité na surprise yambo ya ko banda masolo na ngala pesa mbote na ngala ba basunga nga o basunga www.panzasango ya Congo. Mama Irene Bengazi na Savigny sur Orge babi exotique kangi masolo surtout longue pa mama Irene Véry-Châtillon Siperette babi Siperette du quartier chez maman Nisha et Bobo babi bangonde baote ko sangsa biso na mokolo ya le 9 o toleka o ba sepesa biso na terrain na clôture à terrain des alakaka. La marraine dit José balobi la marraine dit José yepe azala biso longo asunga Panzasango ya Congo moralement et financièrement à Roger Mabouidi na bosa na OTV na Roger Mabouidi na mbelio muto lukaka muto oyo lingaka mingi otu na ngapi ba nouvelle na ye akenda wapi lelo na mbeli bino ye. Alors sans plus tarder invité langa na ya la plateau bino mo na ye na otanga komonete parce que c'est surprise surtout tangi kombo na ye et ça moi mke mabi bon bolandaka biso na masolo ni to solola. Bonjour Clarisse Lizarazu. Bonsoir Edino Image, Panzasango Congo, Panzasango Bilili. Bonjour Nayo. Merambo, bo santango ta Clarisse Lizarazu faut baksa pe merambo. Parce que nga rambo na bango. Rambo ya banani? Na rambo ba chroniqueuse non c'est pas bango plupart ba Suzuki ba somona parce que leader azala moko. Zaka confiance azala leader à tous les musiciens. Oh boyango asa mo client comme on est présent na Congo mais rambo petit Kofolo Mide petit à William Mosheni Massa Jojo eti donc minga lobeza tenga yo Edino Image Panzasango Bilili. Merci Clarisse Lizarazu Misha Tuzola na amour a sepeli pesa Ali Ursula Côté ya ba Côté moi ça pembe il pas sepeli pesa Ali na bosa na petit étoile d'amour la fille à longue jambe na kata Bordeaux na peso pe mitano nayo Clarisse Lizarazu lelo okomi rambo tu ba ko ba kumbe beli airbag ino rambo poni rambo kaka ba batu baza bo beli poni ga rambo ya Kofi o rambo ya film ngana ema rambo ya film na rambo ya Kofi vina ngale gramme pa osanga mbeli jamo ko zo li sorno vanda na mbeli po etobolo zo hémorroïde puisque hémorroïde na pesi mbote que je t'aime tellement beaucoup les grammes pa papa chaleur yena ba papa chaleur ya tsaka moto bayaki Kofi asalibo siko na muni ngona bi mais ngam na mi placé na poto on lobela mamba Kofi funa ta me rambo na beng pevie via bien partir le lizazo me rambo donc au liara bango tout na ndenge ya display na lia bango lo na moni pembe o na zaiki deja nganga Kofi na pembe siko pembe la kisike na sukoli maboko na ba jalutu na sukoli maboko na ba finanga me rambo yo aye jojo yeti me rambo yo Clarisse Lizarazu leka William Mosheni leka badidi kinwani leka la président dans la Lille leka barami amisi yebsanga siko na lobanine et non Lizarazu. Clarisse Rambo na comprendre mais Rambo na comprendre tenga la tipembe pour la tipembe pani saka coïncidence ingeta non babike makila kimbango etambo wakati na biso yo yeba déjà mamba science
yo komi makama molimo bon pour la kosepesa bala muke bala panza sango Congo na opesa mbote la ngai na Didier Sahel lofanga papa na Raisa na peso mbote peso ali na opesa mbote la ngasu na Rigen Deo lo peso ali babi kilo son ezande yo Clarisse poto kota pena la muzindo to banda siko na ba Clarisse banda wapi Clarisse musala yo na peso posa osala musala oyo to ezaika kovandi olalo la muki na koma na chroniqueuse expliquer biso ba moni pe Congo vérité et salami nena iba moi c'est plus ça bala balanda pendant ça Congo parce que bali ba sepela ambotu nanga lo na opia réponse na lo bango tout tamelo na lo bango lelo pendant ça Congo ta mbio na boy te ka c'est star lo batena grâce star parce que ngapena saliba nanga ndimi nanga yango star na yo ndenge Michael Jackson na banda pona papa na ye ndenga bandi pona vina nga rambo ezaka papa gwepa donc molimo ne pema na kimia ndenga bandaka na kofi bo mona l'accès ko yembeza ndenge papa nanga zaka joie zaka star donc ina bota malango na bana sala déjà combo na zana nga déjà les arazo zana nga déjà vrai chéri mwana mokili ba ki yango déjà les arazo les arazo fwenge mama o mibali tout ba sepelaka yango toujours combattre jamais za bati bo za 30 so les arazo le kiana bulali na mengo balinga nga te nga na banda pa Maza TV nalongo pa Maza TV na umelete na sel na Bestoni après na keba drogo mbaga eske mama solo bandaki bien après na yepe dino image na ko bate muta salanga batwa edanga en fait tuga edenga na sens que na longo la babila mbala ta bakola la sanjo to edenga ma mingi na makambwana yango obengo aide kasi sa ndenga solo tu to tuninga ye Duwa yedek ngana ndenge vraiment ya kolongola ka bilamba ya kokumisa ke makasi na gagner 0 na pe dino image Alexis som sala koto biso ko na mona ngoma be tango bande ko lo bangana ndo mona ngoma be pona bike ya ifona la kisa na e ko longola susu na ke pa fina nga dilondo la pesi nga su pate ya professeur amna te fo betango bo fo ki ma be ko ba betiste te fo so la boy tinde ne yo kola ko so na ba ba mikolo ba rose muselu ba ma wifa pour ma wifa ba ne mina lili mushiti ba ole kana internet mama wifa ya na ngai ana misema bina obanga ndaka ngasa na lili ta bo mama wifa nini so sali ti ngate na segi pona ba mama wifa na lili mushi ba bimko ba kuta na makofa ba beta albita ndaza za chuchulombo na lingana zaka pona filmer parce que bokoli ba ngo tika buzo bate so bo bunda la bino ngana zaka pona filmer merci. Nebana déjà d'une image. Na sala déjà comme na zante mane étoile makasi ba yaka ba étouffé. Et comme ala mso dino na sumo bali na nga ba ke ba lobi lobela. Mais que na kota na ba vie privée na bango te pona ka masu na lo ba bena comme ko kota parce que za bango to pusinga. Nga ba binga la pari na linga mbala mutute. So na coucher na mobile za nga mo funa sebe na o. Fo za ne lo mo boy. Muta hôtel émission ayebi. Ah ngaya. Aïe. Biographie ne suki wana. Ce qui est en train de biso ba kombo ba rambo to ma trop menacé mais jamais za bato kako disazunde za beto tindi basolo kako ke bolo kama kala ngai rambo no saka 3 jours de mina bimi bon tout tu kolanda Clarisse Zarazu abisi bino moi détail amuke nzela tambola auti Bertoni Maza TV Panda Sango ya Congo Adi Londolé ba PSP ba conseil belé pour les Zarazu o to bengi mama Rambo azala na nzela. Alors likambo ya ona na yeli pena mingi kufula mutu likambo kufula pona komo ko mpe mingi kozala na problème na mutu na ndeko no mwasi ndeko mobali na kotanga komo na ete pona kufula yi so tangi komba mutu ozali na problème ofulie to ndeni ofulie te mutu on parle ba faza na succès pas parce que minga na mona ba na succès te dino bazaki ba tala bango mais baza na succès te ezaka vedette nesta mais ba on ba ni vedette na to baza ba ya vedette poto bi ke vedette baza ba star baza so mutu lobi ke na tanga komo na ofula eza lobi ne ka pa nga batsaika mona musolo photo ndima so mona ke mutu alekinga na succès fo ndima mutu alenga ndanga ki bomwasi il faut ndima ndeti ngai yo ndima nani ngai ndima ba ntezo na mona ke ba umi na musolo ba osa musala magetu ba osa ba bêtisme ke ba kombo evandi tangala mwa mukita moko ta mibale po se pesa pe balandi ya Panda Sango Congo Dani Tsunami présent Grace Mbizi présent on otanga ba journaliste ngala otanga oyo linga oyo yebi ouais nazoka olanda Nora Digital présent magetu za na Congo Brazza Nora Digital Congo Brazza ye mo ibuka bongo
nakomo ya baotala dine maza ngai jojo yete grand jogo baotala panza poke Magila Bassoir présent Rihanna Domingo Riri présent Sifa Petit da quartier présent Anel Kabalador Niama verse wabi star so apeso komondi mango présent mais kaka ye wala mtu bobongisa te wana petit c'est abato bakosaki afinga ngai ba a découvrir ngate tonga yo comprendre que disance bon omoni ngai batu su ba finga nga ba yebi nga na bien te za kwa mdu so ko le ka fingi za zu fazer za zu clochard mais muto bo finga ke so ba temisi bino na bango ça n'a rien à voir yongo sala nga parce que tongo finga nga est-ce talinga vraiment moi si oh vraiment au hasard na yebi te ponga vraiment na moi c'est bon ben so na leki tsenga kate c'est un problème ba finga les azu so so les azu mais aux les ibens faut se prendre aux la bi faut se prendre faut tout faire ça ce qu'on a mona qui jalon comme ça nga ba crampe na le boum na moi régler avant na tala coup de émission ba touté na ba on te dit no to le canal page na ba na moto te na bengi déjà ba grâce mise ba ngoto na tali suna kini ah ngaye maglo mwaka nani Glory Olangi na hoteli bakoko babila ningana zela nisala koko makambo e moto babili zarazu e moto botala tatala mola ba solo la plateau ya tatala ya likamba tatala mola nde ba solo la na plateau e dino imaza kaki lelo babi lizarazu vanda to solo la Gloria Olangi babi ke ye mutakanga masolo na kini mobimba ezana fio Grosmolo wana donc ba mutu akangi masolo na kini bongo Karine Mokonzi Karine Mokonzi cette fille elle est très impolie elle est mal élevée donc ngala sona na boka bato na moli baza normal ndete na tuniga motuna Gloire Olangi te apisa jidoka yebi nani wana Gloire Olangi na ebita yakuza bakosoto leka na ipon sonage tika ya makaso ka ba mettre cdt ya o mekala mettre nzubele maréchal ya boya ne mettre bonde on leka kina mbongo o mettre Claude yekeba comme amkumbu sote to ba mettre sta cheval blanc malgré tout lo que ça te met to ba mbote pour mettre cheval blanc il vient ponga vient na ngai to pusaka barbe vie to busa ba mandefu hapo na mibali ya mbali kitoko na mandefu c'est comme na base baby ke ba mandefu pesa infection na moi si so ele ke belé pesa infection moi si on na mandefu kitoko na parote bi ke vous chéri Jamila Turbo moi si kitoko moi sa mundu sai dog na ba bi ke so na ba pole belo pour la produire baby ça va buta mais so moni Jamila Turbo femme pour ali tala vous chéri voiture kitoko bana kitoko mbonga kitoko association bien edino na lo bazuni Mosa mandefu Jamila Turbo na mo benga mikolo LL babi Jamila Turbo mikolo mo benga LL Brigitte nani pa kana mandefu Brigitte nani mo sa koko ko yonga so ngala na Paris koko toucher ngate tomber e comment ba mususu boye lisarazo occupé na oyo te jojo yeti o mo le mususu ka toza yo na luka yo mama star bunda te moi je suis star merde je suis star banana bakoko na nga papa na wana star edi nona ko bundati na changer na ndenga oloba na changer na ndenga vivre baboti bakenda bamuna ngati banganda bakenda bamuna ngati mibali na bango mama na bimana bango ti ngana mwasi ba boss na beta babale na ngala ba boss so moni ngala lingisa nga so seke na sepela kinaye donc nazana nzela mona bango ti edi ne mange batika ngai bizara so kali ndumba te ya Izazo nduma te mena sepela na mibali ngamone mna sepela ngasoke mana sepela soka wana chance suka fana lia yo vraiment ba okomi emelo na ngame so moni ke na bwaki sina ngosekelo ya ti o mitoma kilemba ozaka na bango bazala kaka dino yo bomilanga ba bale te nana ibaka so mitoma kilemba bazala kaka ziana dernièrement atikala 16 nande na déménager bona comme na marcade ba ko tika ta 8 ba su mingte la so na marcade mais mitoma kilemba ba ko so ebelete ya bani tala ka secteur na bango baninga basiba kangi place na sera nga 30 ya na place de moi ça boye 10
babi makambo yo nga moko la katali na ngala koseka babi pendant sango koko toujours boulot la boulot saele lo falanga saele lo falanga balobi pendant sango kongo do bosser toujours tala kangeno kasi zakazu boko sepela Serge Mbemba. Il y a Bengazi, Serge Mbemba de Bengazi, Maman Irène de Bengazi, Bomona, Bosengala Kangalamino, Clarisse Lizarabara, Clarisse Lizarazu, Obotobinga, Maman Rambo, Ndeyeyo, Babazo Panza Poké, Babi Liboso na Epewa, Bazalaka, 30-30, Yesko Lobio, Ye 10. Ngana obanga ngakso na za inkofa tindela ngana liaka sandaka za do pianga na olia lisasa suka na senga suna ya wili mushena lesanga na senga suni na senga isusu nini na senga isu nini bo wili mushena zali na senga suni vina ko follow mda zali ate ba lobby etalinga te na senga suni nini ngana kwa bato msito ke bala na kini kuna na poto ndaka poa Balobi zo concerné Clarisse Lizarazu ayebi dossier mo boy mutangina bala na kina vana ndaka poa balobi to marquer moi mke pause pour na to côté la deuxième partie babi émission za show hein to se pesa balanda pendant sango Congo lilo ngana bakaya suka lilo ngana loba poto na deuxième partie ngana loba mwini bali tubo sepela nanga uliwo tindela nga babongo na bino na ba message ko mebele na we bate oya nani wa nani so zana ngwa bien tanga photo tinda na WhatsApp siko mo tinda ngwe bele ça me fait mal la tête ngalinga omona buwe nani nga omona bole wo tindela nga bien te bwa ma ile te babi prochainement to tanga bino na bakombo bato botiki botinda ka ba photo mitakala to yebi ba mususu to yebi ba to mususu ba tuti ba oloka ngai o sebela ngo bike na bien sola na ngai pianga mambo ponga ndeza be dino moninga esa lingane mbongo aso lingano ngana epse no bola nanga tindela no ngaba mandat atoza no na sogi wapi tongo ya o mona to sona biso bien bino suko bo tindela ngaba plan on dirait nga suna moni plan na ko ite ngalinga ko ba plan minene te ngalinga loko faza normal ponga na mo na normal quand tu es sorti d'engelo mnena choqué c'est pour ça non ngati na mo ndé boloka nga et puis ça nga pour fumer cigarette ça me donne mal à la tête tu vois le délire. Merci Clarisse to marquer moi mke pause pour te continuer deuxième partie na biso mon Paris Express ya Patrick Marois Vendi mon Paris Express ya Marois Vendi bonjour bisadini Hi baby you are kufi baby grave c'est chaud eza ya koyinda umela soko ye na agence ote veut dire umela te Global Express c'est Patrick Malwavengi Rue Léon numéro 25 baby agence ya grave agence ya munene oyo tozo kotinda ba koli na biso na Kinshasa ba koli na biso na Angola ba koli na biso na Brazza po koli le koma kitoko il faut le kana Rue Léon numéro 25 et pas Patrick Malwavengi balobi Global Express suka l'agence soko yete veut dire o umela te pour na kati agence oyo toza na ba service ebele rotinda ba carton rotinda bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa ko traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa ba kokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko lingo umela foya na Rue Léon numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi suka l'agence ba mama Paris bana bela ba fungole biso loko kitoko vraiment ngo iumela atinda bilo ne kaka awa po bilo ne ko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda ka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Rue Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin nante yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et sika obunga te Rue Léon numéro 25 umela Nefsa binokara na mbele mno Clarisse Lizarazu to continuer deuxième masolo na biso ndezali ka deuxième partie to komi sikoyo alors Clarisse Lizarazu pour noki musika te la patronat Congo Vérité nene ba évolution Congo Vérité ezapi évolution Congo Vérité to ke malema parce que ba jaloux ba koma trop taka ndeti yemo parasite za edugomba ka pona simakoti la ka mtema mabe nande ni susu itake parrain akoto so mutema mabe
mais ngai tant na sali site sika mutaleksenga mutasala ba site za Drigombaki après on a Drigombaki mutakomeka kokotila nga ba video yo mutazana makamtu ya site to sola jumo on a Drigombaki masolo ya garçon ya yani Kelly Katenda ye Drigombaki na on ba nesoko parce que ye mutabandanga. Est-ce que beaucoup bon ça pété? Bon ça n'a été nga juto kuta na faut que la nga so la nga te fa betanga parce que ngai na respecta amikolo ba vraiment ngoya ba tutu ba yebi nga na poto libosa Kelly kela ko vanda tel le kam manquer un respect ande ko mobile beaucoup s'arranger hein kona kela de kona Kelly ya mama ndo so na nga lizazu oui banit beaucoup bon ça mama ndo proposer nga makela ko le kate kala ba bilobela na kombo la nga kela benga ngai ola tu na nga likambu ndenge banda kila oza mankanga respect kila mankanga respect ko finga te ça m'énerve kila finga tina te to solo bien ko finga on va pas tenir vraiment le cas ba finga maman la nga maman la c'est une belle femme hein non ba pour pas tumsu ba le cas lisa zu maman ne boy ba finga maman la nga depuis l'âge de 13 ans ana papa la nga na libala ebi mbale musute ba to ba kombo ba ko témoigner moi si toi de connais mais maman la nga aza honnête pas à vrai chez aza njoto moi si toi za nango avana papa la nga posé mais liko abuzoba la nga mwana ba mo finga la musuna bana nga bota bana kitoko ase bato ba finga bana nga bana mo ba ko kata bana nga tala nga moko me ba finga nga mutoko Kelly ola benga nga na osike pe bien non Kelly yo nga za bota Drigombaki ko sikela o finga ba mama ya mabeke okutu na za bongote kela finga nga message ne ko tindela est-ce qu'on nga zo ka siko na lingi message moko na lingi to pelisa moto te classe za razo ndeko mwasi omonde osimbi motema wana elaxe ki elaxe te motema wana elaxe kimia za kati na yo solo la Kelly tindele message moko pesa ali et tout ça te motema na ala moto Kelly oh ngana na problème n'était parce que nzamba limbisa biso mais Kelly aza garçon baso kanele partout message na tindela ye ba kanele partout ba baso luka ba beta ya so boka o nani vela nga mettre nani nga ye nga jage mulinda ya mosa pembe aboka vela nga yo za so beto lukufi abaka vie la nga mettre tura mboma vie comme ma mutu nga vie fa mo to sola vie comme ma tête c'est pas bon o monte que ça bois qui mettre tura mboma yo pe tura mboma mutu na yo alors mettre tura mboma côté était pas na obete ba ipon sonaga oza ba morota devant on va mettre la sang mouvement ta oza morota ba côté leti na presse o ba yebi que les arzu so salé logo ta la maka les arzu so salé ba yeba ka puissant c'est puissant ça nous arambot est-ce que olimbisa pe hein limbisa boma moto pona to bongsa to tambusa musala ndenga bien siko edi ngala osepela ngala osepela en tout cas na osepela to bomala moto to la sasko musala parce que musala comme kufa ba chroniqueuse to comme la délire moko boye ya buzoba lelo biso ba edino image to comme solo là to boto libino kamé to boto libino place les arazu na cadre parole to boto libino place parce que beaucoup aso musala te bo comme la ba délire moko inutile alors musala o eza musala bazoba te ya batamaele vous comprenez na olinga sikoyo to mekala ko bongisa musala mpo to ta musala ndenga bien poza musala so yo sa ko kela na jojo yeti o no ke o solise non Kelly sikoyo ndeko no mobali na émission na ngalo kana ya mbio na ko senga na yo bolimbisi na sengele bolimbisi obo mamoto Kelly basengolo bolimbisi poza no jojo yeti te jogo la plus célèbre donc Kelly au monde des ana changer comportement na yo moi mobali afinga ba basité moi mbala finga ba basité ça sous na dossier sous no litambule ça na lela on a niveau moment li mambo mo sala ça commence à monter hein tu sais que je t'aime bien Noli t'es mon frère au monde na ka bosala ke lo mo le léopard hein léopard des médias congolaises bosala lo mo le léopard boponane bino parce que wa mitema mabe baponane mututé ça boponane mitema mabe yo moko ebisanga na benga na comme la garçon na ni popole mu passe la président comme la na benga président parce que ouais la zoyo ka ngana za député te parce que oza s'adresser na parce que pour président ngana député te obisanga biki na comme na ozati na comme la popole wana aboya ko répondre nga parce que likamba bonga yo
mais c'est rien nga siko na lingi na nga teke boy sango mutu be non na zaka déjà classe ça so bon ba yebana na kini na ta ba ota na za mo que siko za génération na nga so seng na longo le seng sa bêtise non sa bêtise o amoni on peut sanga conseil ndenga bien na yokai mais soki o yaka pour comment font ba Facebook ko critiquer les azo fungula Facebook critiquer nga sur Facebook ne za solo o bala na Hollande la vie privée na yo je vais te faire souffrir na koti suna mibale bino mibale bo finga bato soko finga no meno vidir bon parce que ba pesa so conseil te ngala ma critique d'une image pendant ça bilili quand ça raison quand on lobati yo le kala pendant ça au Congo bien sûr na le ka pendant na to lobango mais siko par rapport ya dino image ndinga solo na yo na bandi comme sunde basolo parce que yo bi makama critique wa pesa bazo pesa ba conseil bien ti Edino image pendant azako tino na buzo bato azako lingo tamla bien. Ondo lingo tambanga bien dino mona musalo na ko akanda lorsque zenga mtema pasi na zaka déjà na succès nanga mais na sacrifice maka musula musalo na leka ndia musuna ko le kate ba musu a niveau langa te dino moi ce to na zonga na ndira na mona ba poisson de mer de crabe. Putain, je sais pas, il y a des gens qui passent je sais pas, on les cas pour ma fille j'ai fait quoi? Il faut que Naza classe. Zarazou bien fait, mais Rambo c'est pas moi. Dieu m'a créé ngandenge Naza. Muna mutazana donaye, muna mutazana toile naye. Ba fille ngako pona kitoko na otopo na musala ou busala. Et dit Naza moi si normal, regarde nana ma belle était à pendre ma pambola na moi sona moi loko na ngeza sexe muke et vime ma case. Et dit eza jaloux, eza qui me oui, ba kamozo ba. Ils ont concerné yo hein. Ils concerné nga. Eza qui me temo mabe. Yango pe mito ba kelima baza belé hein. So yebina muna momo na kana garçon moko no revenir lia moko kaka mais ce garçon tellement conseil ngai na lingi suti mais zaka na ye muna ne besoin na lingi te na otama mususu et dit nga na mo simbal balinga ngebele mais na ndima ke mana se poser na garçon on a loba ma soli bien te na box na ma solo na moment on a célibataire na zana posa ba ya olinga ngate nazana posa na banto parce que ya wuli mushena le sakanga ko fa le sakanga nazana nga posa do linga tani ba sepela nga pona me rambo babi masola musique suka na musique masola konkeuse suka na konkeuse ah vile nga dilondo le bani na bosani te so omoni ngande na za bien boy ya na sama mowe e meki solo keli blambe bele mbongo bele wafuta parole bela pesanga ya omoni siko bayinanga jojo yete bisinga na clarisse yutala bango yutala musala wa mutu bajuba lelo bene ba momi bisa siko shushu lunga kutu na Canada shushu lunga ndiminga Marilo monga kutu sebenanga e bon c'est pardon ngana mutu take na vandi boy nous sare na vandi boy ya la bou umela la bouche autorisée toko tano na saison opé lelo comme kana ba chroniqueuse na biso pe na comprendre pété musala ngo to yelaki biso to ba coach na coach yum to talanga na coach so lingo ba musala likala pala sanga Congo na corriger yo na coacher yo na ninga mabete na ninga bien parce que bazala ba tosa bana do ba tosa boko tie bango ba tosa te bango banani ezango kwa ga sizanzuke na tala be misawa te me ba fanda batala nga basenga nga ba bino ba Facebook no ba fokombo atali za so betene na seni mutu na sabino muna mutaka maele na na tamwana batu musuna nzere dino muni batu ba Hollande nga na basela zai akomi ngapete na kroni soki nani ba otala ba kipete ba do takaliza razu. Donc il y a un moni qui est d'une image na classe Césarou airbag frappe encore mais Rambo nana beneme belé t'as déjà coupé Rambo ko folo mide ya Sandra Kazadi cuisine à Sandra la Soux cuisine à Nadez Cayenne cuisine à l'autre compresseur ya tina manga sans ko ba finga ngatende ni belage danao ngana za mutu mo fo finga nga bango fo bazala. Et ça la bien hein. Wazé quoi te bazala wazé quoi ba mukwa bongo fo bazala po odondwa fo bazala pona donda po baba wazé quoi ba mukwa bongo fo bazala donc sanga mato Clarisse Zarazu nene ba relation non siko na bande ko sur média ils vraiment bien hein na bande ko sur média bande ko sana ba musala moko to sanga bien zela senateur na bina ngo finga te hein na tuni kaka bon obo linga basala misala bien
na Paris na Paris na biso ka tout ça na biso wa fula ngane na mesa fula ponga za fi oyo na kabolate tellement na yebi na za binya eza quoi quand même sincère mais eza quoi Rihanna Domingo te eza quoi Sifa petite à quartier peut-être na coiffé bango mabe ko tagula olangi donc na évité quoi olangi une américain perdu au Congo gloire kuna liaka ba steak haché liaka ba frites liaka ba hamburger talakara eza susu na sebela su na fio no la madinga na kisona ina ba na Belgique to bi na Paris na biso pas bon eza lango makama polémique parce que na yebi ke bilon so boko mo kima la bilon ka oyeba moninga sala malamu ondima loka yete parce que boko mo kima la bilon ka na otanga na kometi na fula yi mais mabe makasi ko en tout cas na senga na yo mama Rambo boy ba ko bongsa côté wana so moninga sala musane bien faut kondima ye netinga so tuninga na ndima nani na otangelo bato ngala ndima kala musala tute ona boya po nini nzambela nga Olivier Mupenga na otanga na bandeli Rihanna Domingo Riri Magila Balançoire petit na nga Lia nati Marie-Laure Mwaka le meilleur nati comment il s'appelle Nora Digital nati Sunani ayai nati Claire Silzarazo nati Grace Mbizi ba kompe belé nati masalanga nati Étoile de Bordeaux Étoile d'amour Étoile de Bordeaux Étoile d'amour pas ébile mais ébile non boza mais pas ébile la Paris ba to bo to les garçons la question là parce que na bike oui bébé na ibise là bon l'équipe non bon mais bana baso bazakala moka ndengwana ayebi na yeke o asala musane bien mais aolinga le otanga te nga obo ya sala pomla mutu te mutale nga te ngamna manga poto papa abiso muta akipanga mama abiso tona ndoki mandako wafuta nsensa français mama abiso muta bokola nga bana ngami bale mama abiso nga bokola mosko na kuyoka ba complexe ya ni mama akila nga mama keila na yoka ba complexe na nini nga Rambo mtalesa nga zate na beti nga poto na mandako na bango ti nga zo ba oba sala msende tingali za razu na sala musala na za payer na ko le karaté n'importe quoi na sala bebo na o gagner le roté o ebani te bi technique te non ce bi technique te simba kisi o bali felo ezela yo parce que le temps de la fin approche biso to tata o sabe to senga grâce à alcool na biso to na poso senga mokonza le kolote ba o bazami placer pour diable ko saba to mona ba msu ba mabanyo ko na ba plante parce que vie après ça moni ngalizazo na za va poser te on a za maladie te pour nombre o mi bal malinganga so na vie après ça na la na ba tous les jours nous en bon tous les jours non ngana za ba fille ko ngai fona linga yo nga moko po yeba beso pe andingi na ngao tato sendeni ozwano ngate pe na boya pe mbala moko yo mona ke ngana bango différence ye na me Rambo to sito longa le bifina ko fem na isa to sito longa edino to longa so longa ma pembe so me pas sito longa o bilo ba kokoti to longa ya mfumu kimbangu tata simo fui la kenda linga malanjila babike ya biso ya makila batila belé tambula ba Congo ba zombo ba ngat mama belé tamana nzoto ba banda ko finga tongo midi pokwa mutako kanga zate seka kimbanga limwana tono teko beka so Jésus Christ après 15 ans molile kotaka balonga ngana ntima bango ni sommet ni dona banga bango te elo te pona mona bango la butu tango yaka bakoka ngat bayebi mingi ba oleka ba finga pona moyi bakokite na butu bakokite ba finga badwola nanga bola ndena batumsu ba finga nga bato basambela to ba yebeza mamusa mama molili ayebi tenga na monte na bango ta ompeka ndela kibutu ba femme de nuit ba lesbienne ba femme de nuit akokita ngo misango na moeza kanda ténèbres bato basambela fo tala bilonga ba fille ba sa mission mona ke musa za étoile ya diable o mona ke 666 azolinga détruire ba mo comment kendo la na ba garçon batu po ba ndokina ba réclamer ba superman siko ngai na zala nga pesa ba superman mi balete na kena mango basala ki chroniqueuse na bango basala ki vina bango edino yo pesa conception ke ba na ba oba fungola site na ba oba samsolo e banda malembe fo lingo ume na musala oyebana izaka te ba mo oyeba te mi be mo na biso maboma
nga garçon mo ebisanga na voilà place mo ba fille mo ba bomo ils ont ça libom te sala malamu te vrai chéra bo libom te sala malamu te mais na leki mo to ko lo ba bongo mais mobali na yo okenda ko tonga nga kuna mo te sala te ayepa na nga mais na lié mobali na yo mais ce qu'on les 2 points na lié ko parce que ya ke sa mobali ne ke finalisation mo te sala malamu te ndumba ba la ke ka bo mobali no abeti bien na ngo sopisi mais tant mobali le liga yebisa no sa no tikente li to ya prêter non ne faut aller ya yo mana lion yo podraga mibali oh edi no nga lizarazout ta mis na edi no nga lizazu na botem na pité na liya ye kitoko na mo ta bino soko soko kutani bino ta bino no sega mbala obanga parce na liya ki parce que yo moi sim to déconner tina manga epsanga zazu liya lokot ko sabi liya na no se sabi dame kukuto ya biku tu zazu sakana ngo ngale ka chuchulu ambonga na le ka lokot poto kamada magali talo ya biso rata tenga rata le ka nikidenga rata tenga sona mina olia na olia so be na boy parce nga mobala automatiser ningate na ko sote dino batsanga mutema mobe se ko baby sina boy na nga oye na ndako chomete na vandisa mobile parce que rebela nga lote bango de balenga ka so azana mibelo ko solliciter mama mo be nota solliciter to so etalinga ana nyango wana ba bongo na ko moto menga na momo edino na fula bango na fula bango te mes amis soto sana za tana bango te edino nga mona mama o edino na mutu moko ona o rêver ona lingi na bolinga so wallahi bilay garçon esika za yebi mobala pembe mais yesu ko dekona ki yango na boy na tika ma bêtise na kase garçon yo sérieux azane sérieux mais ce ko abeta ke lo mo boye nani wana rien de wolote ngaye bayo tu na makamba kwata ko man ko felunga bote William Sana to diki ba mana ngai na mama mbala pembe bena si ba be ba mbala pembe ngala tuni ka lem sube ya terminator tuni ka lem suza bango atuni lem sube za vela ngao ki champagne de Switzerland yete ngaye tira les garçons formés azana bukuru bolim sa bino wat bolinga ngami boko na leli muninga fa bosiniki ye na o comprendre zo kwa tsenga na kisi neza chona kisi ya ndita tsenga kisi mais idino bike na sa single mais bilo tu bokom la moka oyemba ni naemba lizazo dendaka na oyemba Rashidi studio munene na mo Rashidi muninga basta kongo ngana okota studio na oyemba na ba rapper nga na oyemba na ba rapper ba omona ke na on a bina bonté na obeta ba shit parce que nga lakse bonke nga maele mususu na maele mususu na moninga na comédienne na star na santes de boye mbate na olaksa bonga mama hele mukie ba omona luketo na mambebele nina lingisa te ona ba bilo akalana batu basala po kongo koma kongo belge otanga nina lingisa na seroyo ba nina za ma kala ya bon comprendre que ça 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 bi nina za ma kala bon pour la succès mission na biso ça ba nina lingisa fatigo bina sa koli bana ba koli ya to mona obina na maputa bon suki na mtuno Cecilia ozobenga nga se wana nina lingisa mtakala ba ninga na ba Florence ba versus ba poto zaiko koma ofuteka $30 pa bina na ende to ya obenga nga ni na za 6 na tuninga la bengi te me na tuninga soki dina lingisa ngana oyemba lizaka zo dendaka na oyemba batino nga ntide banga senga chanson la bit no nga te toluka to bima la vie ma station jote yoka loreto care magalite lok no nga lingo fo placer nga manga na bimite menze mama yoka kitoko lizaka zo dendaka zaka 3 bazo la jama banga zaka 3 je que ça moko ba na se pesa bango pa biki na bina na leki ba dasa se beno se zonga bona bina mbalo mona la takola ou bien mayo dobe na bina parce que on a posa to teka diego musique mta au produit na pesa juste mes qualités de côté studio bongo obiki Ricky service pour produit Mikolo danger les jeunes pato Ricky service pour le qui était Salem service tama mbedi na lo kelanga Salem service non Salem service pas produit ba te bele ba proposer nga Ricky service na Salem service ba yoka ki ke single kalate to sto bande ba morceau ba be Candice na craye pas tu vois pas ba si faut watsa mi balé ba rapper faut watsa mi balé nga mo lizo na lo ba ka pas danse ba CP là Jojo yeti yemo ko fatka mbongo po producteur trésor loi la LL babi trésor loi la LL babi ke futu fula ba joueur na biso trésor loi la LL babi ke libenge côtier
face au la bien na ba joueur ba bili benge ke tao a déconner aza traîneur na biso to juste on dimie na ba kisi na ye mais li benge coach ba mo coach na ba mater ba bi na Belgique on comment au moins aller mususu tata mo za mo na za na mater après c'est bon à côté si on to linke faut ba trésor lo na ba songa na ba place au bazalaka ibenge coaché azo coaché bien équipe zo kende malamu ya aoni okola ba joueur zaïwa za la bon soit je place mo wala ye mo za na trois équipes au coaché bon so faute nani faute gouvernement do faute ibenge coaché ah papa ma mto kama na tricage yo kasi za comme les books so nge so nani so nani je sais pas ba équipe on so coaché kenga malamu etambola bien ah bon parce que coupe du monde ça fait combien de temps coupe d'Afrique ça fait combien de temps mboko na biso nyonso na malédiction président na biso Kabila malédiction ba ministre na biso malédiction ba politicien malédiction ba joueur ba gardien ah Mbokani hein dis merci Mbokani bon to comme la souka émission na biso Clarisse Zarazou na kosenga na yo soki lelo esengi ke to bongisa na ba inoso to za ba problème Clarisse Zarazou aux partante. Non, ça dépend des personnes. Tu vois le délire, ça dépend des personnes. Il y a des gens qui oh baleki, ba fingi maman ça va ba maman nanga, ça va ba bana nanga. Na olim ça on peut pas to so là ou bien to peut salambo to za bonjour. Ngasa lika ba mutute mais tant bobo le ka ba fingi ngala le kana finga grâce imbizit. Na bêtise mo grâce imbiza salama na ko le ka finga grâce imbizi maman na yo papa na yo. Papa na ko botanga na lobela belek nanga liat. Mais ateki bofinga papa maman c'est quoi ça mususu afinga maman le mususu maman na kufa pola kala le mususu na cimetière ko balongola miko bakunda le mususu moko mene monsieur Luozi ça fait mal hein nga maman nga benga nga ah maman pourquoi na buso bano bafinga nga natali ke maman nga bininga ndani boîte ni libanda kama na boîte ngo za ndeni mais yo le ko finge moko kana tana mo ane mon côté ni na kotanga ni ne loko mais ça va pas on est où là maintenant là je suis désolé finga nga moko Clarisse Rambo Lizarazu finga na yonga ofingi Jojo Yeti ofingi lot composot na mangaya ofingi siko yoke finga mère o asufwa na musala femme de chambre hein pas ben dino sana mais non bon comprendre Clarisse Zarazou tellement lobby mingi et 5 ans mais la moi coca ndalelo poli batwanda ko finga albo sona za samu kandati na la albanda basala tu ba vina ngaza ba fio teke fumi ma batwanda ko no fo laksa mais non na linga kalanga te et dino yo moni na chaussure na bilamba mais jamais na leka na télé na lakisa biso bana ma bilamba avant ba to ba ndongolo ba sala te dino ba ser na ba joli mayala ba beti mulanga nga banda ko lataka ba jito na ba asiam te na ba zarate ba ko témoigner ba jojo biba nga ndeko teka ba pièce lilo komo la tango badak la japonaise camarade nga bimi dak la japonaise au témoigner nga Lizarazu moi si jito moi si sac on ni na ko la te biso to Seigneur Jésus bon comprendre Clarisse Zarazou à la méchant danger mais lelo to yaki lelo to yaki to solo la lelo to yaki to solo la moi muke to yebaka réel qui est Lizarazu Amérique ko sabino ke qui est Lizarazu ale pe la candidature Moibika pendant sanga Congo ya kapabo mamoto na yeka pona bo mamoto poto solo la dernier mot na yo on a joueur na biso mo be congolais mo ba beta pe na Portugal Jojo Yeti faut to pese chance zamba sunga epe amata Jojo Yeti mbote langa na pesio pendant sanga Congo peso pe mbote Jojo Yeti balobi musala kitoko ekini malamu bon ngelo kana basuka d'une image na musalo vraiment pesa conseil na bandeko basi na bandeko mibali parce que souffrir na musalango et puis quand même musalango de tamboulaka mais on peut s'appeler conseil so ba amité mo funga mabayo kapeyo na ndinga mabete na ndinga malamu non pesa kaka batika osaba n'importe quoi ko boya ka bato ko ngaba to ke moni ke mutu ana lekio mutu ana za niveau na hote ezapa na bato mususu be atala maranete ninge pas terme fallait ka finga bato ko sona pesa ke maman linga o créer mission bato ba mesano na ba mission na ba envie de vie et dino be sika to utati et dino to souffrir moi be sale le to que ça blom so fele dino be muso afutite mais oso baka bete ngana oso tananga Clarisse na bandi bete biso ba dino ayo boy po no zo lembisa to mo na ba résultat siko ba ona pressé maman mo ba sale bato on m'a bon pour organiser l'autre bon ça le fait le merci portable mais dis non pas comprendre té y avait pas le coup de bana on a problème té y avait pas la parka qui est poli na on a de ba OK ba kin ba linga ba yeba na c'est tout et ça na mutoka on a linga mingo kwa dilo ndole na musalo na dino image bozate
Ezayo na dilo ndole na kosa binote na vie na pas parole c'est pas parole ça muta vie pepe poele vie na za ko ngabiso na biso bato ba pli donc vie na nga wana ma ça passe partout pas parole za bato ba mi respectaka yo so mona mutalega finga parole so mutalega finga parole c'est que mutabandaki ba finga dino mutabandaki po ba tutu ba makami ko la presse ba mal élevé ba mal impoli ba mal appris parce que autant ba parents ba kola bien te ba kola na passe la fufuna 18 personnes za ko chuchu lunga e banande ni la musale ka fingo bena le kana sala émission na le ba edino non ngana sala émission mo na ba edino na linga yo mingi faut plexe bango émission ça bon patala futa mo malamu mo goti abi ke nga dugo mbagi atinda moi le mabebo na kina finganga fo shera vana na selembao mais ngana tika ko leka jamais na finga dugo mbagi na ko po finga mabebo na ebikati na ye nga finga ngelo mote ko finga ko ba affecter mais na tika la finga dugo mbagi te parce que na tala bola mo salela ngai mais na mabebo po salela nga dugo mbagi na boya finga parce que na garda ba relation nga mais na lingi ba chroniqueuse mususu bandi musalo sika boyeba na binote po mema o malembe ba mama po mema malembe ko te so bato batalo na la bouche ou bien la news des stars comme star te to na posa sale mission na yonde yo moko yamba mutu tuta so etala ma obia tele matambusa micro bo tala mate boyeba ndenge ba sala technique nga ko za na fana ta 6 mois 7 mois de jeu yete ebi c'est siko ba kofi pardon Marie Madelele fata la fa bouge le na bouja bango seka ba wazeko fa bazala dino image wazeko fa bazala so wazeko wate to tambola te comprendre fa bazala ba lobela na sa l'école na Sankara eti wazeko la nga fa bazala Sankara merci Blaise élément merci vraiment na pesi bino vraiment ba salutation po bo sala ngamo déjà vendre na ba Sankara ngamo na soit déjà école ngama na zabwe batu bakoitsanga koloba makasi bo Sankara na Blaise élément mo so ndo finga mundu moto te mo finga bongo nalingati na respect ki maman nalingati nalinga namoni Clarisse comprendre beaucoup de choses hein. And obi tuzu finga nga so na bina vandele mabedino na zuka yena bika manzo dessiner na charger na e mokile lela mais na tala akabu parce que o finga ngezi lo ni no finga nga moko le ka bazo kwa chemise bakati maboko na gilet obi chemise okati na bona gilet ko tongu zebi o finga nga avo finga fo tala gitara ngaza ba parents na olega na mamsu na finga mamsu na olega te ko se bat ka bango mo bana ba Facebook ebele ya lokuta mo na ba ozo saka ma sœur t'as bien parlé c'est bien fait ya lekisi mais yo sugo so e ba salo bongo sepla mama ta bo finga na tala na binote na landa binote na ko fula binote parce que na mi yebi bon personne en botte na bateau so balanda biso na mincho poto clôturer mission na biso Clarisse les arrason mbote na pesika na vie na nga Stella Kanta motema ya mezenita na Switzerland ya oya bilambe bele mbongo bele aprisi bana kitoko na pesi mbote na ngai na yemo Anita Okoka Aurélie Okoka Lydia Okoka na kesus na Belgique na pesi mbote na Nana Pambu Toto Pambu na kesus na pesi mwana nga Florbi Pambu na talisu na gauche na nga mama uvelengi ya yo yango yo calme-toi ma sœur Madoba matoma sœur jolie mayela kiyoki yaya oya kabako omoni jolie mayela pesa na blambe bele Nadeshka ni yo nde ma copine o deko no moni yo zela la wati compresseur ya yo yango yo feza edex motema ya jo babia prendre à l'essa Nathalie Sumpandi na moni gelo VIP ba telme bele ya Mohamed Makuiza ba pichu EDF ba bele ba let mayala mama Nick Brook mama Jaja ba bele ba Jojo Abiba Mathieu Bicherer na pesi sumbote na ngana Ogibumba babi restaurant Karibu Ogibumba na nunzanga na luba sende gelor masungi babike boss mutambonga za moko eliko Coca-Cola vie na ngaza directeur na Coca-Cola mbongo ebele so na hotela Sumpandi na omona sunani Jean David Kiambote mokonzi Coca-Cola asute on a boka souvier Jean David Kiambote te pona liate ngana boka ser na nga emek solokele pona olia yana Clarisse Maya Simira et Boati donc il bateau na liaka so na tali mopandi suba na moni Loris da Congoli ya bébé Senzongo ya bino yango yo Alice Batatu Tracy e Kanyani Klatiniki de na loba suni na suki
Alisi Batatu olobaki na bwaka kate lelo na bwaki yo Alisi Batatu peso ali sepela balobi pendant sangwa Congo toujours te musana na biso na pesa mbote na bainyoso basunga ngai onyoso na bazaka na motema na pesi mbote na Rigen de Wolo kilo et son Eric Muke na papa ya ope yangwana Arthur Mongo de London neka to solo kinayo ya ope yangwana Misha Tony Amarula de Paris na peso pembote wala maman na biso à Bois Noir Mwindo ngolo babi c'est naturel quoi. Sylvie Voisin, Madame Sanchez, maman na tabite Ketlin, Masolo Vanda, na savinite yo bikaka tokuta na mingi na Bengazi et pas maman Irène. Ma Jojo de Longimo na peso bambote peso ali mama yo mtumika omesana kusunga panda sango ya Congo nisha tuzola na amour na peso pembote peso ali Didier Sahel le falanga papa na Raissa na pesio mbote peso ali na l'équipe ne soit pendant sangwa Congo ba ibo kota la biso siko mama na biso mama Matinda na Barcelone na peso mbote étoile d'amour la fille à longue jambe babi top modèle Zayut yimto kanga masolo mikolo na côté ya kolata côté ba momi en tout cas au longo biso soni quand même étoile d'amour la fille à longue jambe Dadine l'angolaise ya madonna biso moko atonda banzoto lokola Lizarazu Dadine l'angolaise na peso mbote langa suna Glody Bafosette, Ogi Champagne de Switzerland. Là on peut se bambote peso ali. Ser nanga nisha la supérette du quartier Balobi Tokos. Mon Paris Express, y'a Patrick Marois Vendi. Mon Paris Express, y'a Marois Vendi. Major Bissadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Eza ya koyinda umela soko yena agence ote veut dire umela te Global Express c'est Patrick Malwavengi Rue Léon numéro 25 babi agence ya grave agence ya munene oyo tozo kotinda ba koli na biso na Kinshasa ba koli na biso na Angola ba koli na biso na Brazza po koli le koma kitoko il faut le kana Rue Léon numéro 25 et pas Patrick Malwavengi balobi Global Express souka l'agence soko yete veut dire umela te pour na kati agence oyo toza na ba service ebele rotinda ba carton rotinda bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa kozwa traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko lingo umela foya na Rue Léon numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi souka l'agence ba mama Paris bana bela ba fungole biso loko kitoko vraiment ngo iumela atinda bilo ne kaka awa po bilo ne ko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda ka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Rue Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin nante yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et sika obunga te Rue Léon numéro 25 umela